Mbote bisika nyaso boza mibino na ebi ete boza déjà belé bosi à poste téléviseur na bino kolanda magazine les plus suivis magazine Peuple Mokonzi oyo ngai simple servante na bino nazalaka toujours na esengo ya ko présenter yango po na bino boye ba ete na sommet bokolanda bongo ba criminel oyo bazotungisa bana ya Congo butu lokola moi pe bokolanda difficulté ya mai na ya courant na nzela na commune ya Monga Fula na quartier Lutende le Foire une fois depuis Mbote. To fongola basango na biso ya mokolo ya lelo pona koyebisa bino ete tokende bongo na commune ya Masina na quartier Pascal na société oyo ekambamaka bongo na Letnia Mohamed bakangi faux capitaine alataka keteni ok aza na ye likili tozoba détail na reportage ya Muna. Kinshasa makambo boyo kelanga eloko oyo balobake tambola la Kinshasa omona makambo tambola makolongulu omona mayandi tozali bongo na commune ya Masina précisément na Pascal na société oyo ekamba makabongo epa ya Suletna Mohamed mwana mobali oyo bozali komona na bilili boye aza na ye policier likiliki mais alataka na ye bateni ya bakapitaine babike no azalaka capitaine ekokamwa tolanda ye moko Letna Mohamed atikelaki nsima te abetaki mbela boye na micro ya magazine Peuple Mokonzi. Mbote Mokonzi. Mbote papa journaliste. Bobengisa Kongo mboka makambo awa. Kusima awa toza wapi? Awa tozali précisément na Pascal na 5e escadron oyo ya Gémi Est Badara oyo ngai nazali ko commander. Donc tozali na bataillon ya Gémi, bataillon na biso ezali dirigé na colonel Boloko Jean-Marie Bolania. Mokonzi na mono bengi na mbangu mekano kotal sanga na moni na komanda moko azala ba peta minene awa na ba biloko moko sina maboko asali. Bon, les messieurs ozali komona azali policier mulongo. Lokola azali policier mulongo, messieurs alataka pete oyo bozali komona oyo ya capitaine oyo to bengi communément commissaire de police principal. Alors, yé alataka yango soki alati aye na Pascal abandi kosala tracasserie. Tracasserie netango azosala akosaka bato ke azali kosala epai na ngai. Or epai na ngai azali te na interpellaka ye mbala ya yambo na mbala ya yambo wana na pesi ye toli ntango na pesi ye toli ayebisi ngai na kotikalaka kozongela ngo lisusu te esili akei natiki ye mpenza akei abu eye koleka 4 jours azongeli lisusu Pascal aye kobotola mwana moko 18 000 mpe abeti ye balandi akoti na kati ya bando longola bapete akima ti aye kokima eye koarrive ke bana wana baye komona ngai na bandi kolukisa ye lisusu akomi soki aye 18h asali tracasserie ne na kombo ya Gémi 5e escadron akimi kaka ndenge wana kaka ndenge wana. Alors lelo na mi se mobiliser na ba élément na nga na service secret oyo oyebi ale ndeto ke totie maboko na bapete oyo na mapeka na ye nde azuta mamoni kaka kenga na tie maboko banda bandokata pete ale ndeto ye na bapete ne na babiteko oyo bozali komona nyonso ya ye alataka ngo na nzoto na ba oyo singa loketo na ye oyo eza singa loketo na ye oyo ezali pe ya ye ya loketo bon nayebi te soki la police ezali koautorize biso tozalaka na babiloko nayebi te to yango soki esalaka mosala bon na bandi oyo nakoki koloba yango wana nde natie ye maboko omona Mohamed akangi fo mokonzi mpa na yo eteke okoloba nini wana eza trafic d'influence asali art moko eza mabe makasi omoni na pete ntango bakabolaka bapete mutu na mutu azalaka na pete na ye ntango mutu azwi pete moko oyo ya mokonza te eza trafic d'influence c'est-à-dire il peut être criminel akosa mpe mabe akoki mpe kobanda kodetourne biloko ya bato à cause ya nini ya pete wana sikoyo omoni elo epesinga mpasi esengeli leta na biso asala recyclage ya bapolisier soki leta basali recyclage ya bapolisier ekozala malamu eya mpeka ye moko te eza mpe na bamisusu baza ebele
oyo basalaka bongo batambola so abaze bele batambolaka na eloko wana eloko nga na osenga l'état acte esalami oyo tomoni ye moko mais aza ye moko te parce que l'état asala recyclage ya la police alakisa barecyclage ya police mpo bayeba bapolisier ya mabe ne ya malamu soki nami na continue moke bamakambo esala bakwa mutu wana ekoza babasi mpe bango baza wana bango baza biloko wana merci. En tout cas makambo ya boye eza kitoko mingi te tokosenga kaka na bakonzi ya mboka bayeba nanu na kolandela likambo oyo malamu parce que aza na ya likiliki mais azolata teni ya kapitaine azwango wapi asomba ayiba to alokota dossier oyo eza à suivre bon te. Tokende bongo na commune ya Sele précisément liboso à aéroport accident de circulation esalami wana batuti mama moko banda batute ya kufa wana moto akolongola ye azali te mituka emata ekita corps ya mama wana elimwa kaka boye batia matiti tozoba détail. Tozali bongo na commune ya Sele précisément liboso ya aéroport oyo tobengaka aéroport international ya Njili. Matiti oyo bozali komona na prince boye eza matiti ya pamba te botuna nga nini ya pasi pe mawa ezali motu mobimba oyo akufa na ye kala motuka enyata ye mwaye balongola ye ezala te nani oyo akolongola ye ba sécurité kutu batalaka ata mokie te mituka ekoma komatela ye aller comme retour nzoto ya moto esila kaka we bana batisa matiti wana résultat ezwamaka ata mokie te en tout cas ezopesa pasi pe mawa justement avant ma première porte tomoni matiti moko wana bazipiki eza likambo nini batutaki mama vendredi na 18h ti lelo mama poli azaka wana moto akolongola ye aza te donc mama deende aza sa poli depuis vendredi ti lelo oyo donc lundi mama azaka wana moto akolongola aza te baokataka matiti baotyakaka wana ozosenga na gouvernement nini batele biso makambo obuku mais essentiel babaki oyo balongoli ya mobali kama aza mabe batie mama wana muluba wana boye vraiment ata bino moko oyo eza maladi boye vraiment ngai namoni mabe chauffeur wana atutaki azali mabe azala mutu malamu alingi amonana na leta ya akimi makila mutu wana ekolanda ye sikoyo teke burumese ya maluku awa ya nsele awa eske akosala te moloko te eteke burumese amoni nano te batiaki matiti wana amoni nano te bake bayebisa ye aya alungula ye bakunda ye depuis vendredi wana nde basali mabe mpona nini bafini e matiti wana papa bagiere wana basali mabe oyo balokotaki ye ifalaki balongola matiti bafinika ye matiti te basalaki mabe. Bourgmestre ya commune ya Sele oza wapi po na kotala makambo ya boye ezolekana na commune na yo olali papa lamuka po moto banda akufaki solution ya malonga ezozwama te yokuna na mbeto ezosala bangozi grand orque makambo ezolekana na commune na yo ya somo makasi bourgmestre papa bourgmestre tobengi yo combien de fois 2 fois yebana nukozwa solution ya makambu oyo po boye ekitoko mingi te mosala ezosala malamu te. Tolanda bongo ba recevoir à la vie capitale ya Kinshasa bakoma ko matisa to ya transport misusu 1000 francs misusu 1500 misusu 2000 pe lisusu basoda bayeko kanga ye bakende bwebali bango moyibi munene oyo azotungisa ba jeune fille tout lokola moyi ko yiba mo ba perruque to zo ba détail barecevere bakomi na makambo na ndenge moko ya kosakana te botuna nga nini barecevere bakoma na bango soki babeleli transport $1 c'est que 2000 francs soki babeleli 150 francs c'est que 1500 francs yango wana tozoyeba te tozokende wapi ekutanaki mpe na bapolisier
baye batuni transport combien oh 150 francs 150 sont combien oh 1500 francs ba me match recevoir inde ti na biro la police wow baye bisie banda ko expliquer recevoir a komi ko beta munoko na misu lokola mutu bakangi kindoki sika na te wana bazo juger recevoir ba mona kaka baela bango angwalima munene botu danga nini bato oyo ba monisaka ba jeune fille pasi na koyiba ba periki ayiba periki ba kanga ye baya na ye ine tina biro la police wo to landa victime oyo bayiba ki periki atikele ki simate alobi boy. Mbote papa journaliste. Bon, en tout cas papa journaliste ezali pas paiement. En tout cas bande konabiso ba chauffeur na ba receveur bazali ko nyoko la population makasi awa na changu. Kolongwa awa na changu ti IEC ezalaka 500 francs. C'est ça. Kasi bande ko oyo billet pa na bango komi 150 na $1. Alors, pour preuve nde yango wana omoni naza déterminé omoni mpo na changu ngai mpenza Mohamed nazali déterminé il faut nazongisa bato na alignement mpo bato basentir ke bakonzi bayeba ete batindaki mpenza moto esika wana mpo asala mosala. Alors comment se fait-il que jeune gens oyo azobelela ticket 150 pour preuve tala papa ye wana azali wana papa ye azali awa okotuna ye soki afuti ye combien okotuna ye soki afuti ye combien ye ndenge azali awa 150 en plus plus grave encore mbongo na se soki la police etie bango maboko bolobi tracasserie. Alors nayebi te quel genre ya tracasserie oyo bino bokoqualifie biso que la police n'a pas quel 5e escadron oyo ezali dirigé na commandant Mohamed ezali kosala tracasserie na babiloko aboyi donc totika population souffrir. Alors nayebi te soki hôtel de ville mutu abakiseli bango ke billet koma na 150 mususu $1. Alors pour preuve bokotuna pe papa wana alandi nini awa po azwa mbongo na ye pe na misu na bino akende na ye. Alors en tout cas na yango papa journaliste nazali déterminé po na changu nazali déterminé il faut na reine na ngai mukolo na kolongwaka awa bato bakoyeba ete tozalaka na komanda moko kuna asalaka mosala ndenge elongo bani 150 wana elingi koloba donc 1500 francs donc appellation na bango ya 150 elingi koloba 1500 $. Elingi koloba ke 2000 francs soki 2000 francs soki $1 c'est-à-dire 2000 francs 200. Alors siko bango na la police banani bazosala tracasserie. Nga vraiment nazo féliciter nan commandant na osala monene azosala parce que même ata biloko nga nalobaki ke un jour nakozo contact na bango pour que na informer bango ba trouver solution à partir ya awa. Et puis chose grave avant mutu amata na mutu il faut apesa mbongo ce qu'on peut citer surtout ceux qui bayebi ke yoza militaire bako million na ndenge kosakana te ngape nalingaki kosenga na compte na ngai ceux qui militaire azali asala semblant ya kopesa mbongo apesi mbongo amati soki akomi na mutuka bakomi na susi ati quelque part batelemisi mutuka comme ça abazongisa mbongo wana nde ide wanga na pesa ki na bis et puis tanga na mataka na bis na lobaka weza kwa nyoko la population si mabaya kwa lobaka tisekeja azosala te commandant vraiment félicitations. Mais balobi que commandant Mohamed Osa tracasserie makasi bazo finga ye na batele. Non eza tracasserie te azam to azosala musala na ye ya bien. Il fallait sikoyo ba policier ba bazana simana ye basunga ye pour que ba mettre fin na babiloko wana. Ce qu'il kango ezali bakangi mutu wana bayawa. C'est faut que ba foot se ba mande biso tondimi ba mande wana olie konyoko la population. Carburant ce que matina 500 francs bango ba komatise déjà 1000 francs. Alors vraiment et ça na makate partout dans le monde. Ngai bakisa moko boye omoni biso peuple congolais tozo souffrir makasi biso peuple congolais tozo souffrir makasi ozoloba ke o barwandais na banani siko mutu ye boye akomisi kaso na 1500 tozoye rwandais tozoye congolais olingi biso mo bacongolais te siko biso bacongolais tozo souffrir biso na biso sona rwandais toyeba ndenge nini po mutu akoefasaka rwandais inangai ayebake Mohamed ndengai ngali mwa
tokokanga ye akokota singa boye te akolala ake bolo nakolinga kotika berebere ya bolitus te po bazobebisa mboka Mohamed ati akosuisa carrière na bango na sengi bino merci ndenge ndeko receveur dobelela ba papa biso bakongole toonyokwa transport eloko eza na négligé na bakondition mboka na bapays mosusu toyebi badéterminaka transport fixe oyo mutakofuta awa ekoma na 6 heures kofuti 1000 francs ekoma 15 heures ekomi déjà 1700 receveur ozongatisa heure na ye mpona nini négligence ya kofixe montant fixe oyo mutakoopesa awa congolais nyonso apesaka kaka transport na ndenge na ye awa basengi nga 500 na poko nango so nazongi place yango funa futila ya biso ifazeli kusura bango ya masina bala ifazela mie na masina bala mie ne sobolo bonde abina ebe sobolo bote papa molea tomoni yo mpe awa na ndeko mwasi toyebi te soki mwasi obe mobali ekala kotalisa biso asali ok ndeko oyo aza moyibi ya monene awa toza na pascal ajemi badara na pascal ndeko oyo aza moyibi ya baperike mpe bakabelo akembisa bamama ebele mpona koyiba baperike mpe bakabelo yango lelo ayibi mama azoke mosala na kati ya motuka abendi ye perike akima boye tokangi ye ese perike yango eza batongo obeza ye mo batonga abendi akobenda boye abendi akobenda bongo c'est pour cela tokangi ye mama ye moko mpe aza wana mama soki koloba olobi merci papa po bana oyo toyebi te toloba efune mama mbote ya mbote papa tomoni yo oyo kotika ndeko toyebi te aza mwasi obe aza mobali nga kuna yebi ete nga naokende nanga mosala na kati ya mutuka na transport apasi oyo tookende deja na okaka abendi perike eza mpe otonga na ye te maboko na bango ekomi électrique ou bien nini na ndenge abendi bato babi oyo balandi ye bakangi ye kita nde na kiti na ye kozonga la polisi mpona zwa sikoyo na ndenge batie maboko apa commandant Mohamed yo monini antuka na félicité commandant Mohamed acontinue boye mpo bana oyo toleli batelefone toolela basaki chaque jour awa da ekomi so okomi na ndako te motema yaka likolo mpona bana oyo onda yako bateka nini na ndeko na moni boye na ye soki mwasi obe mobali na yebi te bapeti oyo vraiment bayoka suite parce que oyo baosala eza su bango te nayebi te chaque jour baolelisa bamama et surtout bamama baota bimbwa nayebi te soki ndeni bazalaka mayele po bana oyo mosala baosala eza malamu te toyebi te so tosala susu nini mpona bana po tokanga tobotola toleli bazotinda baosala nyonso tokomprendre te toyebi te so tosala susu nini mpona bana estce boyebi ye na pascal ata vraimen ye mosala nde asalaka baperi moninga na ye bakuti kotuta ye certainement ata l'hôpital batukaki ye lokolo asalisi accident na se ya nini ya baserene ayibi mama moko perike okima moto na camion etutani mpo na ye moninga nde batuti ye chance ngako nasuetaki akufa me akufaki te moninga na ye aza na hôpital nde toloba bango mosala na bango basalaka kaka otolaka bamama baperike babomisa mpe bamama mosusu kobenda baperike to basalisa mpe baaccident makasi bano bada bana mabe ekile mabe bapeti oyo ese akosima nanu perike yango na maboko ye mo simba ebele na Kongo musala ebele na Kongo mabasi luka musala osalaka aluka musala asalaka misala ebele kaka babombe na solo babombe oteka bayuka bombe ngana osengaka na komanda ya ville ya Kinshasa ame kochange la police oyo toza nango nzinga bano bayibaka awa naza témoin clair oyo namonake bana wana bazopesa mbongo bazofuta lokanisi droit ya mabeli mpo bakota tere bayiba na maboka bapolisier moko oyo bazalaka quelque part mpo ngai moko namona kovanda quelque part abimisi apesi ye 15 000 francs abibeli ngai alobi na shokai te kasi zwaka lelo ngai nakota terrain mwana ngai moni namona
lokola naza nanga mpe civil policier te mwana aloba eza te natike bango basali mosala na bango faut kochange nano bandeko baza quelque part oyo bino boyebi wana po jamais bana naka bao lelo so okangi ye lobo omoneka na terrain lobo okangi lobo omone na terrain lokola afutaka mwa dwa mwa mabele ezala wana ndeti nga na oteka wana ateka bien wana apesa la polisi mboka ndenge bango bakoma ya koyiba nayebi bilongi na bango moko bapesaka mbongo mpona na mboka bapolisier. En tout cas, tozoyeba te ba jeune fille batambolaka mitu kovo batambolaka na suki ya maboko to mpe nini mpo modeli oyo bakuluna bazosasa bana basi na koyiba baperiki lokola bango mutu basombelaka bango to mpe babombisaka bango or ke bana basi basombaka baperiki na bambongo na bango moko tokende na ngamba baresever tobeli bino botika komatisa to ya transport boye bozopesa population pasi makasi. Toujours kaka na commune ya Nsele, précisément na Kinkole bakangi des criminels oyo azotungisa population butu lokola moi na société oyo kambamaka na capitaine Pablo bazalaka na bango na baminduki musa na bango kokotela batu na bandaku butu lokola moi tozaba détail na reportage ya criminalité et mati makasi na République démocratique du Congo surtout na ville province ya Kinshasa tozali bongo na commune ya Nsele précisément na Kinkole bana mibali oyo mibale bozali komona bango na bilili boye baya kulu na minene soki okutani na bango yaya keba okobika te mosala na bango bazwa kokotelaka bato na bandaku butu lokola moi bazalaka na minduki na bango sikoyo totuna bango minduki oyo bazwa yango wapi kote bazwa yango eyebana te soki basomba soki bayiba soki mpe bazalaka basoda na kala babomba minuki ngai na yo toyebi te tolanda bango balobi bo. Mokonzi mbote ha? Mbote. Mokonzi processement awa toza wapi? Toza na Kinkole juste na poste d'intervention etonga. Kobengisa Kongo mboka makambo magazine peuple yebisa biso non ezali kamuni na mono des civique maboko. Bon bana oyo penza baza batomboki baza moko basa opération machette na mondoki na maboko ndio moni bango baza na motema makasi lobby na butu vers 2h mois décembre ezalaki tokaki masa saison beta na se justement 0-0 to kompe na terrain vraiment bataquer biso na arme wana mais tellement tozali makasi bango babwaki mondoki na bango to récupérer mondoki na ba machette y compris 3 machettes na libenda kobuka nango bandako alors ndo moto tsheba maboko toyi na bango awa toyeba oyo akotikali est-ce que mundu kana pe bomaka eza makasi yango ebete répondre même si na butu penza makasi masasi nango yango 0-0 eza te ke ya lokuta te bango bazobeta nde tosali effort na biso ya la police to maîtriser bango ngai nde moto naza OPJ ya en place ya etonga alors nde biso nde tosali makasi mpo to maîtriser troupe oyo me bamosusu batikali me tokolemba bango te alors tosenga nde na population amoni ke moko abatami kote na bango bapesa biso information mpe bazwaka mpe banimero na biso na butu mpo tolingi peuple congolais abima na kimia azonga mpe na kimia alors bobanga te biso toza nsima ya population toza na babenga yango aveni etonga epuis non loin ya prince soki koye wana omona tosala poste na biso place wana mpo na kosunga population ya Kinkole mpe ya Nsele mobimba nyonso omoni toza na nungunungu baye na butu moi benga nimero na biso na 081 90 28 996 tokoya mpe tokointervenir na suki wana ya kobakisa ezali tolembi papa insécurité makasi koto mwa eza te donc kobuka biso bandaku donc toza mpe na insécurité makasi na bano donc tozopema te koto moye totambola ata 19h boye eza te mpo na nini tozobanga kosimba telefone me babotoli yo okosimba eloko bodo moye kotambola koto na moyo eza te do 18h toko kotambola te insécurité makasi koto moye
te. tokosenga kaka na gouvernement bayeba nanu kozwa solution ya makambo oyo malamu parce que to ya criminalité façon ezomatela awa na ville province ya Kinshasa non ezokende mabe makasi population bakomi kozanga kimia butu lokola moi parce que bakolomboka bakutana na moi bakutana na butu ya yebaka oza nango population ezolela susu pongi ya malamu te parce que bayebi te nini bakolomboka bakoya kobeta porte po ete bayiba oyo esengeli bakende wapi kanyama kasese o to bakende wapi balukela bango esika po boye etote tokende bongo na commune ya Mongafula na quartier Lutendele fois difficulté ya mai ya kura ya nzela na ndenge moko ya kosakana te population baleli bona. Tozali bongo na commune ya Mongafula précisément na quartier Lutendele fois yaya bozali komona mboka monene oyo population etondi makasi awa me baza na difficulté ya nzela ya mai ya courant ata basinga ya courant bozomona eleki likolo boye courant ezalaka nango te mai kutu bozali komona rivière oyo source oyo yango bamelaka basokolaka basalelaka nyonso na microbe ya ndenge na ndenge etondi kaka awa mwaye kutu ezali te yango bakonzi ya mboka esengeli nanu botala citation ya likambo oyo tolanda population ya Lutendele fois balobi boye na micro ya magazine Peuple Mokonzi mbote yaya atoza komini na foire toya na foire tomoni awa banzele eza te difficulté nyoko bana bakonza mboka bon côté pe na foire awa difficulté ko makasi ko nzela parce que boye bobili mo bomoni so ngule beti bana mo batela place ezate ba même biso moko ba to tambola ta ko kata mo to tshonta kolia ezate donc ça côté to za pe na sécurité courir à la raté awa courir sous kala ka kuna côté ba ngo moko ba konzi ya likolo wa député to vota biso wa courant ezate deuxièmement to ya difficulté à mai vraiment ce ba konzi ba kotala ba kolanda biso wa nakata fois to difficulté ya mai en plus le rojo salama donc bambule zo bete rojo salama parce que banzele ezate ba to sombi en désordre on va wendy ya mandora wendy si les moyens côté la biso ba courage ya mai pour na bana nanu en tout cas vraiment bakonza mboka na biso vraiment eza na makambo moko yebisa bango parce que nanu bino moko bato boye omoni boye na difficulté ya ndenge nini makambo na biso nyonso to na makambo kati oyo en tout cas nyonso to ya face eza reculé comme si toza na chasa ki comme si nani président ya biso te comme bakonzi bayebi population ya côté ote premièrement quand ndenge balobi nzela eza te courant eza te école eza te deuxième des choses makambo ya santé est-ce que makambo ya santé awa pasi vraiment mama tala bangomba eza kuna tala kote owiti tindengo ebo na ebite soku tomoni ata pharmacie na nzela musika donc souffrance makasi vraiment soki bosongi biso te donc c'est que en tout cas en plein 21e siècle boye pe lisusu na ville province ya Kinshasa kozanga mai courant na nzela ezopesa pasi makasi bakonzi ya mboka to beti mbela bobwaka nanu liso na mopanzi oyo bolukela bana Lutendele fois solution ya mai na courant na nzela ata pharmacie ya pamba ezate ata hôpital oyo tobengaka ata dispensaire ezate bazokende wapi o na tuna baza na forêt équatoriale oto baza wapi bakonzi ya mboka bomeka nanu kobwaka lisu po citation oyo population ezovivre na ngambo oyo eakto te ata mukie
nanga nini mokolo ya samedi le 19 novembre 2022 ezalaki opesi mbwa mokuwa mbwa aboyi kolia pe asuyo na celebration ya kafukafu kaka lolenge balobake mosapi moko esokolaka elongi te. Celebration oyo esangisaki ba membre ya ndenge Union pour la nation congolaise INC na mukuse oyo ekumbamaka na ye moko yemei l'homme le plus fort président Vital Kamerhe ne fédération ya UNC ya Kasangulu oyo ezalaka dirigé na fédéral Héritier Seke oyo bayaki koinstaller mwana mboka l'homme le plus fort bon Sylvie Bimbo Mapesa oyo azali secrétaire fédéral adjoint en charge de recrutement exploitation bainstallaki comme délégué national de niveau provincial balatisaki elembo ya lokumu ya INC botunanga nini ebongo nani alatisaki elembo ya INC bapesaki bateau de commandement epai ya ye moko yemei les cordons les plus compétents Evariste Mazeko Kele ya zone sud-ouest. Nous avons un recrutement et une plantation suivi de nouveaux éléments. Événement où il y a eu une installation de la déléguée territoriale de Kassamou, pour ce qui est ma place, c'est parce que nous n'avons organisation sur la cellule nationale. Nous avons coutume à déléguer les communautés, les zones, les sud, l'ouest, les zones aussi, la commission. Vous avez le Kamama, Evariste Mazeko Ye moko pe mwana mboka Bosevi Bibo Mapesa en tout cas atalisaki esengo na ye alobaki boye. Merci beaucoup, moi journaliste, principalement Baba de Benedier. Donc, c'est mon nom, Nene El Bosso, dans la chaîne. Cette chaîne, les lobes à chaîne Mingi, sur l'année, maman, ça, et maman, la casa chaîne, faut que nous la massanga. Ouais, là, moi, massanga, c'est pas pour que ça va dire. Mais dans la chaîne, mon coyo, naza na babu, naza na bavision. C'est moi qui vais na musika parce que lelo oyo on l'a dit dans les médias installation officielle pour permettre à RDC tout ça on va installer là donc vraiment na sengna merci na président na Vital Kamerhe donc il y a guide na biso parce que on a déjà façon naie façon c'est comme ça donc biso pe ba chaîne de l'eau toujours landa bakangiye on a ba posa ki makama lokuta ndenge na ndenge wa zimbongo wa sanchi ko mona ba dossier mais biso to yiba jeune autre ya toujours espoir ya président na biso te ba ke président na biso azamu ya tout quoi amutania munyamuti na utanga lobaka asera ya wa mona ke tiba kangi ba posa ma mona ndenge na ndenge biso ya toujours na sima na ye abimi lelo biso ko mona ke tusaka na sima lelo ko mona ko installer comme délégué on senga pena merci c'est mon père mingi comme on a Mazeko Kele Matondo, coordonnateur national provincial de l'INC zone sud-ouest. Bon, en fait, l'événement du Sosa INC tout ça non, parce que oh déjà INC c'est une machine. Même façon mon tous c'est le national de la Kinshasa en minute basé na grand événement. Donc babani marche, banda échanger ti na Kinkole. Pour ne pas parler d'autres programmes, nous sommes une machine, ce ne passe pas une seconde sans que on doit l'en aviser. Donc ça la vision quoi bien, donc VK bien. Merci beaucoup. Alors, bon, Moutou soit l'ingénieur Vital, comme tout d'abord, Moutou Azam Maël, Moutou en la sage, ce qui sagesse, pardon.
akoboya vital camere te po soko boye na kota sagesse côté mayele olinga so landi côté mayele oye kota sagesse donc tobengaka c'est le cerveau national moto azo raisonner na place ya bato nyonso donc vital camere c'est la solution prochaine de la RDC il faut faire ce mandat. Population ya Kasangulu batondisamaki na esengo makasi komona bosevi biboma pesa kolata bendele ya lokumu boye kozwa bato de commandement tala ndenge ambiance elekalaki makasi INC bolingo mibeko misala ezomonana ezosalama yaya totika tembe ngai na bino tokeki kokabwana boye te tolanda rubrique oyo. Ebele na banda kuna bino elingo lakseke awande esika to sikisi édition na biso ya mokolo ya lelo. Merci na confiance pe fidélité au bopesa biso na magazine peuple mokonditike te na pesa merci na équipe technique mobimba oyo batika kangaite bazala kananga toujours elongo na sima ya caméra na monie moko maboko trépied le seul caméraman oyo a filmaka film Jésus Muna na pesi merci na banyonso balandaka magazine peuple mokondi tikaite Kibia na kolo Yesu ezala na mabota na bino soki Yesu azongi te tokutani mikolo mizali koya bye et à la prochaine.